Saratola ye ye ye, Saranilito ye ye ye, Saratola ye ye, na 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 ye ye ye, Nancy ye 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 ye. Bote na balandi nyonso ya Saratola TV bipai bison ezwami bino engai wa bino Saratola na émission na biso ya à la découverte, découvrons tous ensemble, analysons tous ensemble et lelo toza ko analyser ensemble na mwa mayele oyo moke Nzambe apesa biso pona makambo ezolekela biso na ville ya Kinshasa précisément. Et toza lelo bongo na sujet ya ba réalité oyo bato bazo vivre na Kinshasa. Et déranger bino te komona nga na molili na tie image te parce que boyebi mboka na biso ndenge ezalaka. Baza bata liboso ba enlevaka batu balingaka batu baloba vérité te. En fait, toke nango ka système ya molili ya important message eleka na matoyi ya bandeko na biso. Lelo tomoni bongo baeli biso vaccin na mboka ya Kinshasa donc. Pour vaccin ça déjà un. C'est lundi baokanga Gombe pendant 2 semaines. Donc Gombe pas d'entrée pas de sortie. Contrôle na vaccin. Tozo imaginer ka ki cause à contrôle na vaccin parce que so bakangi yango 2 semaines. Et après bafungoli bazi sous commune mususu 2 semaines bafungoli et to koma soki na 20 tozara na 24 communes et comme on dirait 26 communes. Donc na ebité déjà net na ba commune net ya Kinshasa okuta lopango moko ya na 30 portes. Yebsanga 30 portes wana tam sous par porte ba na 8 personnes par porte 8 personnes. C'est 30 portes wana na ebité aussi ça lopango moko na commune ya Kinshasa na combien d'heures. Même ata ba 2 semaines. Ba kokosi ça commune mobimba te pour na contrôle ou soit pour na vaccin. Entre guillemets na ba point d'interrogation. Si réellement si ils a vaccin. Biso non na yoki bakate non pe na monte ke mutakufi penda ke awa na Kinshasa parce que ceux qui couronné za na Kinshasa batu bakufa lora basoso donc et bandoza leo to la muki 1000 bakufi lobi to la muki 2000 bakufi lobi to la muki 3000 bakufi mais tozo bakawa na tenet fallait to retrouver on na bakanluka na ba masina na bakimbanteke na banjili na ba matete na ba komina kin en tout cas to se retrouver non na bakawa na ti siko non to kutana na bakawa na ti mais bazo sabsoka malade déjà to se confiner ok tontimi confinement ngoto boiti mais vaccin wana bato bazo kufa du jour au jour en Europe. Pourquoi pas babandi na okopesa vaccin na poto? Papa Diego, pour ni te babando pesa na vaccin na poto pour okutende mission te to solo la ka to analyser ka ngana yo na yo kanon pour ni te ba pesa ba vaccin na poto pour bato bakufi mingi na poto e bandaki kuna vaccin wana bayeka kosunga biso ba africain mundele asunga africain ye moko bato ba okufa ekuna kosunga bango te. C'est de n'importe quoi. Bando na biso to fungola misuko na yebi ke YouTube na kin bato pe bakoma olanda YouTube nde ezala ekalaka batalibanda te mais nenga ba kin pe ya na bato bakoma otala pe YouTube s'il vous plaît. To mekana ko analyser sur yango vaccin wana o bolo ba vaccin wana ke mundele habite mutu munda okufa makasi il faut non biso to okufa makasi ndenge ni parce que binon bangonde kuna falai bangonde kuna batu bazara bata soin déjà malade des ubi bango bata soin biso tozara na ba microbe na biso à tout moment totambola na microbe malaria n'en parle pas ba malaria na biso si la te so c'est l'examen lelo omeli ba kisiki resili lo biso kesu sozara na malaria ba typhoïde ba kilostome ba levir ba amib ba sorti ni ba maladie biso belate. Et pourquoi yé mundele
aluki na solution ya virus na mboka na ye te ayaka virus eyaka Afrique mpo biso baafrike banyama na bango baya kosala esei na mboka na biso to na baposo na biso ya banoir to eza stratégie mosusu. En fait, faut analyser, non? Faut analyser. Baza na Union européenne. Na Union européenne, wana basara ba réunion, ba autorité na bango bakutanaka, c'est que baza famille Union européenne. Parce que Union européenne, Italie azokufa, bato bakufa na Italie, mais ceux qui virus en temps sous basala en France. Est-ce que ba français ba goza na pasi ya ba africain kolega ba italien? Je ne pense pas. Je ne pense pas que papa mon goza na lipa et babi que non lobinzale ezala abi bon lipa o na pesa on bana ba voisin et akanisi no ba nete ba nepe ba kufa na nzala. Je ne pense pas que ils a pour aide. Moi je ne crois pas. Je ne pense pas et puis je ne crois pas parce qu'en États-Unis ba nombre bandiko matamakazi et ba relation ba français to ba européen baza na ngona ba américain na limite que ça plus fort que ba relation au Afrique aza na ngona ba continent wana. Donc je ne pense pas et s'il veut essayer quelque chose ba meka elo autant mususu kisiso basali ba meka ngona nyama to na mutu mo andimi volontairement et banani sko nde bandimeli biso ba africain pour que ba pesa biso vaccin wana et na kondima ngo pe est-ce que bakanisi bien si ils a bandimi to ba imposer bango et je ne crois pas qu'ils a pona bolingo pona partager nini so ils a ko meka na ondima ngala ondima pete qu'ils a ko meka na omuno ndireza bakotisa biso elo on dirait ndenge balobaki ke ezala pure na Afrique tant soupir yango wana na kati ya vaccin po entre nous bato bazara na Kinshasa awa ke bazara na Kinshasa ba voyageaka te bazalaka kaka na Kinshasa ndenge tozala neti na bacommune boye toyebi ke na commune ya Kasavubu toyebani toyebi ke fiotile ki ya junior ya nanani baza cousin na tel lopang na bango ya place tel ba na bandeko na bango msu place tel ke master no pena obi cousin na nga moko abeli yango azaka na kin abima libanda te po bato babeli yango baza ba africain o bazaka na diaspora des fois bayaka kin batambolaka basaka ba navette o na moni concrétisation mais oh wana pinaki na kaluka 20 personnes mo babeli yango non to palper bilo a bongo te et je ne crois pas que ça aide moi ça n'engage que moi et ils a te que nga na lingi bato nyos to bazwa point de vue nga mais je vois ça flou en fait c'est quoi flou yango babaki à partir à lundi confinement ebandi baokanga gombe mobimba siko nde baokanga gombe baosala contrôle bazopesa vaccin awa pe normalement s'il faut le dire toza na laboratoire ya malonga na te na Congo tozaka na laboratoire ya malonga te donc il y a deux examens mosusu ke ezalaka so basengi yo il faut ke ka na hôpital ya ba indien to faut ke na hôpital ya ba chinois na ba hôpitaux na biso moko bangalema banini ba laboratoire malonga eza te sikoyo toza nanu na laboratoire te oyo ke ezosala test ya coronavirus eza te ekomi kaka motu so ayoki motu pasi fièvre azosala fièvre neta mosusu ya typhoïde nde tomesana ovivre na batyphoïde na biso na nzoto quarantaine sans contrôle kaka po fièvre ematoke quarantaine kisi mpe baopeso te ti ndenge okufa boye tokokende boye ti suka wapi neti nde baokanga biso boye confinement yango confinement biloko entre te ezomata confinement yango ezozala ekozala ya nini ekozala ya nini mpo neti nga boye ezotrouble nga na oninga nayeba nde baobanda okanga bacommune ezala boucle baoluka basala nini na commune wana pendant 2 semaines eza wa compliqué en fait Congo toza pena na
démocratie, le vrai démocratie. Mais Dieu fera grâce. Kinshasa oyo. Kinshasa oyo. Tu ba histoire. Tu ba histoire. Tu ba histoire. Ndenge. Tu ba histoire. Oyo les gars na Kinshasa oyo. Nzambe na yebi ke atelema na suka. Bakinois tozala na biso na ba jalousie na biso na ba haine na biso, mais en tout cas plupart ya ba congolais tozoloba ke mokili ya mabe bato baondima te onia yango omona biloko ya kolia babandi biso deja boye 2020 mais yango oyo 666 amen 2020 eza te koyo ya kala 2020 yango oyo donc 2020 yango ya likolo ya papa donc bosala keba tokomi na ntango ya suka tozomona baréalité makambo biso tobotama tomona te etant tokomona boye faut kodénoncer les choses comme ça, donc voilà nzambe abatela biso kaka biloko tozolia avolia osambelaka na bana biloko tozolia eza mabe makasi liboso baza kobomba mais lelo bakomolakisa tala bakodistribue yango lobi donc ba 666 bato bazala mpe na choix te olia kaka mpo nzala ezali donc lokwa moka te yali okolia na yo kaka nzambe abatela biso kaka tozosala mosala sala leta mais tozomona mina ke l'ennemi est invisible vraiment. Nzambe asunga biso nasali vidéo parce que na boulot namoni kasi kobanga bana nzambe tosambela kaka senga kaka mawa nzambe ezali mpona bomona biso. Merci bato nyonso baolandanga bona awa ezali mpona distribution bayebi ke twana nzala tokoya koluka biloko kolipa na bango, donc nde yango wana osala keba vraiment opanza sango nga ndeko na bino azebisa bino, donc merci beaucoup, merci, bye. Tozoloba ke mokili ya mabe bato baondima te onia yango omona biloko ya kolia babandi biso deja boye 2020 mais yango oyo 666 amen 2020 eza te koyo ya kala 2020 yango oyo donc 2020 yango ya likolo ya papa donc bosala keba tokomi na ntango ya suka tozomona baréalité makambo biso tobotama tomona te etant tokomona boye faut kodénoncer les choses comme ça, donc voilà nzambe abatela biso kaka biloko tozolia avolia osambelaka na bana biloko tozolia eza mabe makasi liboso baza kobomba mais lelo bakomolakisa tala bakodistribue yango lobi, donc ba 666 bato bazala mpe na choix te olia kaka mpo nzala ezali donc lokwa moka te yali okolia na yo kaka nzambe abatela biso kaka tozosala mosala sala leta mais tozomona mina ke l'ennemi est invisible vraiment. Nzambe asunga biso nasali vidéo parce que na boulot namoni kasi kobanga bana nzambe tosambela kaka senga kaka mawa nzambe ezali mpona bomona biso. Merci bato nyonso baolandanga bona awa ezali mpona distribution bayebi ke twana nzala tokoya koluka biloko kolipa na bango, donc nde yango wana osala keba vraiment opanza sango nga ndeko na bino azebisa bino, donc merci beaucoup, merci, bye. Si tu te souviens... Viens. Yao idée là. Viens parler. Viens. Des choses se souvenir de la série. Viens parler, viens. Série c'est la Moïse Mtalibera. Viens parler, viens donner ton... Nani interpréta Banoto Zarana. Joseph. Et la série on a peste yaka. Après guerre à 40 à 45. Fléau mon père, virus mon baby mal sous. Et bon,
Et comment bato ebele koleka guerre mondiale. Et ça, dans la fin, mais ils ont qu'à attendre ya mabe, ils ont mais avec le temps, tu comprends ceux qui battent un créer un mot, tu y es dans mon pépé. Et ça bitumba entre le christianisme et tena ba monde. Ça va, c'est savoir. Ada, ça vient d'abord. Ça va, c'est savoir. Eh, Ada, ça comme dans ma initiation. Viens. Viens d'abord, s'il te plaît. Viens donner ton opinion. Viens. Hein? Parce qu'aux États-Unis, il y a une dame là qui était en train de prier. Les chrétiens sont en train de sortir à la porte. Beaucoup en plus. Genre, elle prie là-bas, les chrétiens sont en train d'inventer devant elle. Imagine, on va dire quoi? Toi. On va dire quoi? Les chrétiens. C'est pas les chrétiens. Maintenant, à ton avis, la confinement commence c'est lundi. C'est lundi. Vers la commune de Gombe là-bas. Bazo Lukaba bouclé Gombe pendant 2 semaines. C'est pourquoi que personne ne sort. Tu peux pas quitter Gombe pour aller dans une autre commune. Tais-toi. Hein? Pourquoi c'est moi Gombe? Non, mais ça commence à Gombe. C'est tous les communes. Mais à Gombe, mais il y a beaucoup de blancs à Gombe. Parce que je sais, c'est pas la fin du monde. Maintenant, pour tes études, vos études, parce que tu es encore élève, que penses-tu? Vous allez chômer? Vous allez recommencer année blanche? Déjà, pour nous, les études, on peut dire c'est mort. En Europe, ils n'étudient pas, mais ils prennent des cours. J'ai même plus rien à dire. Maintenant, vous allez faire quoi? On peut laisser que tout passe bien. Peut-être que notre génération va changer les choses. Ah bon? Ouais, parce que la génération ici, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Les gens sont corrompus par l'argent, le christianisme. Les gens font des trucs sous contents de beaucoup de choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Notre pays ne prend pas ses décisions seul. Il suit les gens, il influence. Moi, je ne pense pas qu'ils aient un christianisme, je ne crois pas. Et pourquoi je ne crois pas? C'est l'influence, on peut dire ça. C'est l'influence parce que je viens de voir la photo. Une photo là que les gens affichent comme ça. Ils disent, vous n'avez pas vu derrière la caméra, genre, le docteur, si c'est Mouyembe, en train de faire, si c'est quoi avec les gens des États-Unis. Donc, ils veulent vraiment nous donner ça pour nous détruire. Les vaccins. Vraiment conscients, oui. Ils sont conscients vraiment que ça va nous détruire. Pourquoi ils vont venir essayer ici? Ici, il n'y a pas plus de 200 morts. En Milan, là-bas, il y a beaucoup de gens qui meurent aux États-Unis, n'en parlons pas à Paris, mais ils doivent commencer ça là-bas. Pourquoi c'est moi ici? Fallait traiter nos italien. Ils veulent nous tuer, au fait. Non, mais pas. Ce pays ici, façon dit, aime ça. C'est impossible. Biloko et Mati. Mais, Sarah, il faut pas ignorer les choses. Mambo, Ada Salobi, mambo ba christianisme, na mambo ba antichrist et tout. Ils appellent Makambu. Mais là on voit l'apostasie, hein, parce que on a la marque de la bête déjà. Là on voit l'apostasie et na la vidéo moko na tchela pe bande na biso batala mais vidéo on dirait utinde poton. Garçon moko azo kendo sala achat. Ao kendo somba ba le ya bana na alimentation. Amoni penda le ya mwana en carton. Oui, ya mwana en carton. Na suka nango babeta penda 666. En fait, ça makam. Mais ce que problème mes amis, biso to voyageur. Nga siko banana bandio kende ba pays o ba lobby est développé. Au mona eza pasi au mona place mo ba komi Jésus-Christ est Seigneur. Eza pasi au mona croix de Dieu comme ba signe o ya Christ. Ils ont moi passé. Mais tandis que à la Congo, tous on a passé. Avenue Moko Kuta dit église. Je comprends pas là-bas en Italie. Viens parler là ici. On réside le pape, mais on accepte les bisexualités, le mariage entre les animaux et les humains, fille, garçon, mais le pape là-bas, comment ça se fait? Quoi? Genre dans un pays où il y a le pape, en Italie là-bas en Rome, on accepte la bisexualité. Genre quelqu'un peut se marier avec un animal.
fille, garçon, regarde. Comment ça se fait? En fait, Mais c'est là où réside le pape. kasi au moins que fléau pèlerie et beti peka kuna. Yangwana Là-bas, il y a plus de morts. il faut kotanga psom 90. yango moni nzambe osala biso grâce Psom biso 91 tokufa wana te il faut kotanga ngo mingi. En fait, pays tout est à développer. Pour toi, il peut l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud peut pour moi Jésus-Christ est Seigneur. Les amours bagarre. Et ce qui biso peut donc comme à développer, c'est que biso peut futam sou photo longwa bongo to longwa boine to za to comme apé bongo. Mais ezaka mo pasi mais nzambe asalaka grâce. ah tokomozela Ça, c'est dire que Oyebi si na on fait le kala. confinement, Oyebi c'est pour que tout le monde devient pauvre, puis après tout le monde va aller chercher les fétiches. ah oui Les hein gens commencent à dire ça. il dit quoi On laisse les gens dans des confinements comme ça parce que quand ça va finir, tout le monde sera obligé d'aller toucher les fétiches pour avoir l'argent. ah oui parce que quand il y a le depuis 2 mois, confinement tu il n'y a travailles pas de travail hein rien. Non, Nous, on vit. Et puis à Skip dans des bureaux, on va commencer à initier les gens obligés. mais là c'est déjà Et voilà, là c'est on le fait déjà à Kinshasa on le fait déjà à Kinshasa on le fait déjà même pas dans les Vodacom dans toutes les entreprises de Kinshasa la plupart sur 100% il y a Pour toi, il peut l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud peut pour moi Jésus-Christ est Seigneur. Les amours bagarre. Et ce qui biso peut donc comme à développer, c'est que biso peut futam sou photo longwa bongo to longwa boine to za to comme apé bongo. Mais ezaka mo pasi mais nzambe asalaka grâce. ah tokomozela Ça, c'est dire que Oyebi si na on fait le kala. confinement, Oyebi c'est pour que tout le monde devient pauvre, puis après tout le monde va aller chercher les fétiches. ah oui Les hein gens commencent à dire ça il parce dit quoi on laisse les gens dans des confinements comme ça parce que quand ça va finir, tout le monde sera obligé d'aller toucher les fétiches pour avoir l'argent. ah oui parce que quand il y a le depuis 2 mois, confinement tu il n'y a pas de travail hein rien. Non, Nous, on vit. Et puis à Skip dans des bureaux, on va commencer à initier les gens obligés. mais là c'est déjà Et voilà, là c'est on le fait déjà à Kinshasa on le fait déjà à Kinshasa on le fait déjà même pas dans les Vodacom dans toutes les entreprises de Kinshasa la plupart sur 100% il y a 98%. Non, il faut qu'on exhorte ba garder ndenge bazalaka pasi ezalaka esengo ezalaka nzambe Maman, je peux avoir de l'eau, il faut mwana mélanger nzambe pour il moi. faut azala na motema monene Une gorge d'eau potable. ozoyeba ke na bando abeta masolo ba Joseph bato nyonso tu bayaka kozwa ressource bakomaka koya kosenga aide na Egypte. Egypte ezalaka le plus fort po Egypte bagardaka bokoko na bango banini yango nga mpo na ngai Tu as mélangé. faut tokontinue kaka na bakisi na biso ya babokoko mpo neti contrôle boye baye boye yo melai kongo bololo te bakuti yo sikoyo na malaria peut-être Te bango malaria, te bango problème na bango ezaka oza fièvre te. Tu tombes la maladie comme ça, quarantaine. Fièvre, quarantaine. Babosani que fièvre typhoïde kitara te. Même si tu tousses, même. Quarantaine. eleka nango eza temps e nasali betude natangi lelo na otalatala bahistoire ya ba Brian, tu déranges, hein? Oui. Tu il déranges. faut pas déranger monsieur Ok. Mais tu sautes au moins dans les chaises. bahistoire ya bapeste ya banini mingi esaka nango kaka ba 3 mois eoleka mais tozala makasi po après guerre mondiale guerre à 40 à 45 je crois na ba 47 fléau moko eyaka ebomaka bato koleka guerre mondiale koleka banombre bato babombo eboma babombe eboma bato mokie koleka virus donc certes bato barodaye emindele so bakufi 10 oyebi kaka ndene information ezalaka na information soki balobi bato bakufi 10 seki bato bakufi ta mosusu 150 balongola 0 batie sous moins basali na divisé par 2 et balongoli sous 0 et c'est comme ça que ça se passe et eza pas à moi pas si mais Dieu fera grâce que biso tozala na nombre bato ya ba mort ebele te lokola kuna donc tozalaka maele na ba biloko na biso ya babokoko
biso tozalaka déjà na bamicrobe tokonsoma misu na nzela jour tokóma poto chose étonnant grand frère na ngai ayebisi nga Diego na opréféré omela mai ya pompe pour ke bomo banyama effectivement nga nakendaka na bamibe na nai na ngola na souffra voyage momba na bamibe na traite yango ndenge nyonso tu wana nakoka kotraite yango te mais lelo namela mai ya mikili après 3 jours naleka libumu 3 jours après 3 jours bamibe esila ti lelo donc bango seke bazalaka déjà clean et biso tozalaka déjà na bamicrobe na biso ebele normalement faye bandana koboma biso loko ebandi oboma biso te bandi oboma bato baa clean seke biso mpe na bamicrobe na biso ekomo sauve biso quelquefois le malheur est bon nde bato mosusu balobaka po tokonsoma mosusu na nzela pola totambola ata mosusu ata wana kar okokitisa vitre bapoussière oyo etambolaka na nzela bakar mosusu ndenge ezoleka bapoussière wana ekotaka biso na bazolo ekocréele oyo mpe bainfection na poitrine na bapoumon mais tozoresiste tomelaka kisi chaque jour te de fois omona osali kaka mélange moko boye ya bokoko ozwi citron otie mwa jamjam eyaka nini jamjam na lingala tangawisi otie na miel osali mo basolution ya ndenge wana so omeli ekomi antibiotique ezopesa makasi donc tozanga bankilostome te mpona ndimi teke zairoi oyo azalaka na kina so asali examen ya sel aozanga banyama na ndimi teke zairoi so asali examen ya makila aozanga malaria to infection moko peut-être ya mopepe. Maintenant, toi, monsieur Brian, pour ne pas attraper le coronavirus, il faut faire quoi? En France, il y a le coronavirus. Non, maintenant, pour ne pas attraper la maladie de coronavirus, il faut faire quoi? Il faut laver les mains. Ah, ok. On prend du savon. Il ne faut pas pousser devant les gens qui toussent. Ok. Les microbes, s'ils viennent pour vous, faites comme ça. Quoi, les microbes? Les microbes. Si tu veux tousser, il faut faire les bras comme ça? Oui. Et si vous faites, et vous se lavez les mains. Il faut bien se laver les mains. Vous mettez un bon savon. Il faut mettre un bon savon. C'est ça qu'on a. Ah, nous aussi on a ça. Oui. Il faut prendre un masque. Tu prends un masque. Tu prends un masque comme ça. Tu caches le nez et la bouche. Oui. Qu'est-ce que tu dis à tes amis? Il faut bien laver les mains. L'école. Aussi, vous approchez pas aussi, hein. Et vous touchez pas, et pas des embrassages. Pas de quoi? Des embrassages. Des embrassages, ça veut dire. Et aussi. Non, ça veut dire quoi les embrassages? Pour pas faire les bisous. Faut pas faire les bisous. Mais là tu dis quoi à tes amis? De laver les mains chaque jour avec le savon. J'ai dit, les amis, il faut pas faire comme ça. On lave les mains, on met du savon. Si les microbes t'attrapent, si tu tousses, tu fais comme ça. Ok, bravo, merci. Maintenant, attends, j'ai l'autre chose, ça c'est le dernier. Le dernier. On a dit aussi, si le coronavirus, le président Fauci, il a interdit tout ça. On a fermé la boutique. Les boutiques. On a fermé les restaurants. On a fermé les qui marchaient. Mais pas Shoprite. Pour les yaourts. Pour les yaourts. Pas Shoprite. En tel intérêt, on n'a pas fermé Shoprite. On avait non, mis le truc de dis-moi laver d'abord. les mains. Là-bas, on avait mis le truc de laver les mains. Oui. On n'a pas fermé Shoprite pour toi. Mais tu connais le jour là qu'on était parti à Shoprite, on avait lavé les mains. Oh oui, oui. Allez,
Bonjour à vous tous. Merci. Merci, monsieur Brian. En tout cas, confinement, tout vent cabo et bana ba aucun des classes, donc on est comme ça. On est ensemble à la famille. Na lingi bino mingi, bon confinement na bino, hein, chéri O. Motema héritier Kiaba. Confinement est là, mon abino. Ba bon confinement na ovie nanga Fiston Bulldozer depuis Paris. Vient nanga Guy Roger Matondo depuis Paris. Confinement est là, mon heureux mariage encore. À toi, Amélia Moeba, Motema Orlando Domingos. Couple Domingos. You! Tobali. En tout cas, tolinga bino mingi. Et bah, bon confinement. Tikako. Oncle Oscar Leta na Mushinda. Ba bon confinement na yo. Maman Michelina Azuka. Babi boutique Michelina Store. Na Mushinda. En tout cas, ba bon confinement na bino. Président Charles Tamboué. Balobi ngana on a Kisasa wa donc bon confinement à toi papa. Jenny Beta l'industriel aussi bon confinement na yo. Bon confinement na bino batunios tu bolinga sarato la TV bo continuer ko s'abonner massivement et bobo ça na petit ko partager vidéo et ko liker vidéo hein j'aime moi j'aime trop et ça la bien. Nabosani naniko, nabosani mutute je pense. Na bino trop. Organzanza mama pasteur. Na sepela no petro. Et batunya stubo linga ngabo continuer ka ko s'abonner massivement. Viens na Guy Roger Matondo déjà na leka ki wana na saki de ba travaux yo et bit phase donc. Merci beaucoup tokutani lobby parce que dans la tournage moi à Kafu lobby donc surprise à ma casse. Merci. Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.